yoka Tiffany soki na yo te tango motema ekomaka suka yopesaka ngai eyano ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka se yo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata na je suis très reconnaissante, Tiffany, parce que c'est l'ennemi par la force. avec plaisir que nous vous saluons en nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là déjà, je m'en vais dire shalom, shalom. Très chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes partout dans le monde entier, vous êtes branchés sur le www.lenazarien.com. Je dis souvent que c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Quand vous les constatez, c'est bel et bien la humble servante de l'Éternel, la princesse, la sœur Tiffany Mouka qui vous présente cette émission Cantique Live. C'est une émission dont nous recevons des artistes et musiciens du Sikabolo Kaka, de quoi ils sont capables, de servir le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'heure viendra, il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui c'est chaud, je vous rassure que c'est chaud, ne zappez pas. Bengela ngamba tunyo soto bazali na ba États-Unis, na Europe, na France, parce que l'engali nazaréen, comme on dit que la gloire de la deuxième maison sera plus forte que celle de la première, et l'engali nazaréen, ils ont kasuko talango, 2-3 personnes qui sont bien, bato bazana benga bango. Yebisa bango que la princesse déjà est mais sans plus tarder, avant de commencer déjà, parce que j'ai vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui, je garde d'abord le nom, j'ai tel le nom, mais je demande un élément, nous allons prier ensemble avec vous, mais pas l'élément de la haine des servants de l'Éternel. Vous voyez, inviter Nangaï na élément. Merci beaucoup.
là, nous sommes déjà de retour. Le temps pour moi de dire déjà, donc, shalom aussi, donc, ma salutation dans l'Italie, les Congolais et la France. En tout cas, on a écouté Bisika Nantebino. Bisika Nantebino, Kolo et Mokaye. En tout cas, nous avons la Bino à Pambola, les Nazaréens, Makasi. Je sens vraiment que les Nazaréens sont là à la France. Aussi, la maman est depuis l'Italie, maman est et papa est mon Kobani. Je tiens aussi à saluer les musiciens, surtout Bazali Banda. Les Sengoïb, c'est qui aujourd'hui je reçois pour vous, c'est pour la toute première fois, donc de recevoir pour vous une très grande dame, une très grande servante de l'Éternel. Oyo Kolo que mon serviteur s'élèvera parce qu'ils en avaient étape. Nous sommes basés élevés, nous sommes basés prospérer. Mais il y a aussi ceux-là au Zamalba qui sera placé plus haut. Donc, Zali Kambuya, vous allez placer plus haut. C'est la personne de la servante de Dieu, Mama Lombongo Lemba. Donc, sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour, mamie. Bonjour, Tiffany, la princesse. Merci beaucoup. Comment la santé? Dieu fait grâce, Yaya. Nous allons bien. Tout le monde va bien. Le groupe va bien. La famille. En tout cas, Dieu fait grâce. Amen. Je pense que nous sommes en direct de Nazaréens. Les gens sont branchés partout dans le monde entier. C'est béni déjà la bande. Je pense que Bolanda qui clip, il y a maman, plutôt un concert, il y a maman Lombongo featuring le frère Mike Kalambay. Donc Bolanda qui a un petit peu qui faut dire manquant. Les lots Tozanae en live après, maman il y a mon premier abisso. Comment qui s'est Tiffany, pourquoi maman leur a zo les canaux Nazaréens, t'es naïf, t'es naïf, t'es naïf, maman leur les lots 10 000 pour les canaux Nazaréens. Ya solo na pesi bandeko nyonso bazolanda biso mbote epai nyonso bazali. Je crois que nyonso ezalaka na temps. Sikoyo ndeko mitango ya nzambe mpo tokutanaka tosololaka nzambe apermetaka baoccasion tomonani toseki. Mais mpo na émission je crois que lelo nde oyo vraiment nzambe akomaki que tosolola mpe libota na nzambe bazala édifié. Je crois que ils appellent tango nzambe alingi aédifier libota na ye na nzela ya biso mibale boye yo na mosala na yo nga mpe na mosala na nga yango nazosenga na bandeko baza mpe te déjà topesi bango merci mpo batikali wana vraiment mpona kolanda émission wana bokeli nyonso. Merci aza déjà professionnel donc eloko na ngai nayebi mo déjà sali yango ayesi no botikala wana mama loko mbongo tika tozonga na nsima moke pour que totuna yo na différence ya bakombo donc multiplicité ya bakombo oyo olata toza liboso na biso na Lombongo aza mwana ya papa na bango na mama na bango na bandeko ya famille esuki wana te ekomi sœur Lombongo esuki wana te ekomi mama Lombongo esuki wana te bakombo ebele ezoyaka kepa motu moko or toyeba bango mingi ezali pa baartiste profane nde bapesaka bango bakombo ya bamultiplicité ozomona mikolo bazobenganga boye mais étape ya bakombo wana ndenge ochangeaka yango nde bapublic nayebi te ezalaka public ezalaka yo moko eloko nini esalaka ke bakombo echangeaka kombo echange te eza kaka selon ndenge moto na moto azozwa yo. En tout cas bato mingi baza kobenganga sœur Laure quand j'ai commencé, mais tout d'un coup tout le monde m'appelle maman Laure. Ça me fait du bien. Mais naza kaka Laure mbongo boyebi Lemba parce que na balani na papa Christian Lemba nde kombo ya Lemba ebakisami. Mais en tout cas tout le monde m'appelle maman Laure et je suis dans la joie ya komona que les gens m'appellent maman, naza maman, et c'est parmi ma promesse aux Zamba Pesakinga, qui a aussi la maman, ya batu ebele. Donc pour nanga, et ça la nga ma bébé. Oui, a béninga sœur parce que naza sœur nae dans le Seigneur. Oui, a béninga pe maman parce que naza maman na ko boyate parce que vous tous peut-être sauver des mamans. Mais naza maman télé, moi je suis maman et j'aime que va béninga maman Laure Mbongo, maman Laure Lemba. Bongo, maman Laure Lemba, maman Laure Mbongo. En tout cas, il dérange à Angate parce que ils ont gagné. Tout à l'heure, là, où tu as parlé de ma promesse, où Nzambe a Pesayo, quand tu as promesse, où Nzambe a Pesayo, le logo a compris ma bengi yo maman ya balibele, donc maman na maman ba bengo maman, na bana bazo bengo ka maman. Le hôtel à Nzambe wana, je sais que au la qui ça gratitude na yo pa ya Nzambe wana na ba chanson na yo, au beta au loba ndenge Nzamba lokota otunia et pas salio maman leur ndengo zalelo. Lorsqu'au kanisa kango na micro ya les Nazaréens, au koyibisa Nzambe wana ni. Reconnaissante. Je suis très reconnaissante, Tiffany, parce que c'est l'ennemi par la force.
ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni ma connaissance Manabiso, c'est par son esprit. Tobandi Moussala, Nabomwana Nyonso, depuis Tinateza Natinati Lelo, en dépit, il y a pas combat, il y a pas menace satanique, humaine, diabolique, mais au niveau Sokolo Asali, en tout cas, nous apprécions sa main. Nakatiabo Moinabiso, et nous disons gloire à Dieu. En tout cas, il y a Sokolo Mpolo Bizaka, merci. Merci beaucoup, Maman Laure. Au fur et à mesure, Maman Laure, Azos a toujours Nicolo. Banda na album, ngana sing banda ba vocal. Ti lelo, Maman Laure, album les autres malelo, 6e album déjà, je pense. Oui, 6e album. Maman Laure, elle est toujours placée plus haut. Tout le bizarre va promesse en Zambie, tout le bizarre. Tiffany, le comme sous ezate. Le comme sous ezate. Lelo, méditation na ngai ezalaki na psaume 119. Na banda ki on vraiment na ebandeli. Na zo ke na malé parce que semaine on a moina fan de wana parce que ça psaume moulai. Nazo yo kandenge David azo vanter makambo yo liloba na Nzambe esalaka na kati ya vie ya mutu. Azo loba liloba na yo na vandisa yango na mema yango na tambola na yango yango nde espoir ya vie na nga ainsi de suite. Azo lo makambo ebele na kati ya psaume 119 wana. Pour na ngai en tout cas promesse ya Nzambe c'est sa parole, eza rema révélation okola memaka na kati ya peuple na ye. Alors on nous Nzambe alobaka en tout cas ko bisarango asala biso ba promesse ebele azokoba kosala ngo azokoba kokokisa yango et ye mutalobi Tiffany que mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Voilà. Maman Laure, avant de mettre les Kambouya oracle, parce que vous avez ça un peu, les autres côtes avec la mété, ma niveau les bandes, les autres écriture, ma façon comme la lettre, ma zone biso, parce que la combat qui même que je vais recevoir Maman Laure Bongo, ma façon ma réaction à Bango, ma logique que album oracle les autres ma casse. Mais avant de commencer, Maman Laure, à sélectionner en lecture, il y a 6 albums naïe. Ça en lecture, il y a 6 albums naïe. Vous voyez ça. Peuple de Dieu pour y s'enzamer na album il y a surtout au la pesi 6 albums ils ont le la bana pour nzamba pesi biso et ko bandana tina te za na tina ti le to za na kati ya oracle de l'Éternel. Nous bénissons car le Seigneur parce que nzembo na nzembo to album na album ils ont la particularité nango et biso elo que ça la biso bien Tiffany ça que les gens sont édifiés, les gens bazobika en tout cas bazobika kubana na tina teza na tina tilelo bato bazana ba témoignage mutu na mutu na témoignage et album édifié et puis banze monza bazopesa biso ce sont des chansons inspirées oyo mutu na mutu aza ko se retrouver peut-être yo soko se retrouver et na tina teza na tina au mona kwa ko se retrouver peut-être na kona mungu. Ce qu'on se retrouve dans Kuna Mungote, ou quoi peut-être qu'on se retrouve dans Eumela. Ce qu'on se retrouve dans Eumela, peut-être qu'on se retrouve dans Anna. Ce qui n'a Anna, peut-être qu'on se retrouve qu'on se retrouve dans Ebenezer. Ce qui n'a Ebenezer, peut-être qu'on se retrouve dans Il est vivant. Soit qu'on se retrouve dans Likolo ya Ngomba, ou bien qu'on se retrouve dans Skuza. Donc, ba album nyonso ezala ba titre na kati nango ba moto asuka ba yewana en tout cas ba nzembo eza ebele. C'est que ezala kanetini Maman Laure tant telemi placé plus haut aux autres titatés au télémi kaka wana pona lokumu nzambe ke mitema bana na nzambe ils ont continué toujours kozala ya kosepela aux autres titatés au télémi kaka wana et kozopesa mungu na mutema pate c'est écrit kokozala na shit c'est écrit ya shit ezalaka nini na musalo bino bosalaka. Je pense que déclin ezalaka volonté nzambe te pona makoya ye Tiffany nde naza boye nakoko accepter combat na vie na yo peut-être na temps moko ozala combattu oleki na brisement oleki na ba épreuve parce que bato bakofondaka moment ya épreuve na kokita non kokita eza volonté ya nzambe te. Alors ngai ntango naomona Tiffany na kati ya ba épreuve naoyebisa nzambe Seigneur fait que ta fille aleka désert oyo parce que volonté na yo eza te que mwana na yo akita. Non, c'est pas ça. Volonté à Nzambe eza que omata même ce que épreuve eza yeba que canapé ezali donc épreuve kozala nzela oyo kolekisa yo po
ou atteindre niveau mususu plus élevé. Mais ils étaient pour équiper parce que volonté nzambe ils étaient que okita. C'est ça. Donc je crois que pour ça nzambe pour na biso bana na ye, basali na ye, tifani na biso, ezakate te que okita. Mais okoki ko éviter épreuve te. Épreuve yaka, ba situation compliquée yaka, ba situation difficile yaka, mais en dépit ya biloko na nyonso, nzambe na biso comme nzambe ya elonga. En tout cas, apesa kaka elonga, aza toujours kopesa biso ba victoire. Ou peut-être toka kokanisa te azopesa. Donc nazana eloko mosusu te na kokoloba soki eza grâce ya nzambe te na bavi na biso ya kosala que ata okutani na komba, ata okutani na bitumba, ata okutani na baproblème ozomona peut-être que yo moko okomi frustré, ozomona lokola découragement ningi ya kolata yo, mais ye moko azoya lokola ndenge ayaki na vie ya Eli akomi dérangé, akomi donc aomona que ça ne va plus, abattu ake na torrent lobi na okoka lisusu te ake kobatama mais nkolo ye moko ake alandi ye soki oza ya nzambe tifani peu importe oyo okoki kovivre nzambe aoti kotokita akobwako na kati ya libulu te kutu apermetaka ke mosali na ye Daniel akota ti na kati ya libulu mais asalaki ke libulu wana ya nkosi ezala dernier mot na ye te pour la vie à Daniel. Donc volonté nzambe ezalaka te que basali na ye bakita l'épreuve okutana nango mais yeba to kokita te. Donc c'est ça eloko nzambe biso tokwayaka et puis na tatola yango même so nazomona baépreuve nayoka toujours mongongo ya nzambe kosimba biso ndenge alobaki na Eli mange et bois car le chemin est trop long pour toi. Mange et bois car le chemin est trop long pour toi. Mais ne mange pas n'importe quoi. Parce que au liapé nourriture au qui les ont proposé. C'est-à-dire quoi? Ba nourriture ni mo qui les propose à biso. Yo nzamba ebisa que yo Tiffany, tu seras la tête et non la queue. Mais au moment où les ont ebisa, yeah, ba komelio o kwei. Ok, d'ailleurs, tu l'ingio les sociétés. Et comme le ministère. Mais ce n'est pas ça qui te fera tomber. Mais oyo nzamba lobaki. Ndengeza, mange cette nourriture. Oyo nzamba pesa ki Eli, ezaki gâteau, ezaki moi jus. Peut-être que vous en avez besoin musunya munene. À cause en a besoin loko mususu. Ou peut-être mon kileko pesa. Mais yango te nde oyo nzamba lobi. Oyo nzamba pesi comme parole. Oyo nzamba pesi comme message. Yango nde mutu mema yo na sommet. Ata soki bitumba ye, ata soki complication ye, yo continue ko lia kaka gâteau wana, na jus wana, na moi viande wana, liango kaka. Et le Seigneur m'avait dit, le Seigneur m'avait parlé, peu importe na okuta nango, kola lobaki, et tant ozo liango, je pense que yango nde ko ya kosala que ozala kaka oso. Merci beaucoup, bana mapasa o tozana bango, scusa, oya zaka avant dernier album yango wana. Na oracle oye koza mais elenga excuse ici la bilan te mama là et aussi la pété et aussi la té parce que les aba œuvre inspirée et aussi la té parce que les autres zo lo baba beta atina te za atina et aussi la té. Donc je pense pas que ceux qui n'étaient pas dans l'église pasteur a pes maté à moi qui toko ba savoir dimanche prochain pasteur au thé à non à côté mais maté on a pas appelé ça qui dimanche et ko tikala bato pe bakomaka à chaque fois vous en allez quand moko zo singa message on est pc makasi akofongola kaye na ye akoruminer maté on a pe moni azu force yango tende ko pekisa ye. Je crois que Tiffany na ba ne coulé bana déjà ko luka nzambo za moke ozo luka nzambo et lelo ozo continue ko luka nzambo nzambe on a solo la kana makambo nzambe makambo nzambe ebisa ko tilo na ekokisami te mais yango tende et empêcher nzambe abakisa lo promesse mususu. Ozo comprendre yaya c'est plus fort voilà et pekisi nzambe te abakisa lo promesse mususu. Donc son message dans nos vies est aussi la kate ba message nzambe pesa est aussi la kate ba année na ba année depuis que nous sommes à 5 ans. Alors, tu continues 6e année. Mais les ici là. Voilà. Et aussi la tête, c'est ça qu'ils ont prié en abisso. Mais tant que tu as mis ça qui se pose à l'évangile, il faut qu'on ait des critiques. Les gens nous ont critiqués. Ah, il fallait que tu aies Yesu kaka. Tous en a Yesu kaka. Et puis, imaginez pour l'évangile, ton album est du l'évangile. Les Arana nous, nous sommes au linga. Nous sommes pas au linga. Je vous dis, il y a un album où oyo ba critica lokola scusa te na ebandeli
Pour bêter là, on va concert, non, parce que dans un il y a oracle. Oracle, bêter va concert et belé avant que l'album est vima. Dans la date qui concerne, il y a un terrain, il y a un jiringiri, mais si on bêta qui, donc les gens qui va il déjà album, donc sans que l'album est vima, mais pas et l'on est pour ça qui va oracle là-bas, oracle est botin. Et ça, même Bisso me surprend à Bisso. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tiffany, album ezagaga kate mutu ayoka parce que à force à olekisa na TV mutu akoyemba mais album eyoka maka mieux na kati ya mitema bato album eyoka maka mieux na kati ya mitema soki album ebesi na motema mutu incirconcis moko akokoma circoncis spirituellement soki album ebesi na kati ya motema mutu Tiffany mopagano moko abongola motema tel que hier nazwi témoignage ya ndeko moko do famille ne bakondima te famille ne moto etindi maloba epa ndeko moko aza proche na biso ndeko na biso asambela te mais à travers album on n'a pas compris oracle voilà moi si moko boyo peut-être alingaki abima na kati ya nzela na ye à cause ya kobanga à cause ya kolenga nazwi baapele ya bato tel que ndeko na biso lina alobi mama lor azolela ayoki nzembo lokwa Jehova alobi mama lor mpo na ngai esilaki mais ntango nayoki nzembo oyo pendant 12 minutes na passé na présence ya nzambe na bandi kobeta nzembo en boucle j'ai compris que kolo aza au-dessus ya baproblème na nga alors ezalaka nini parfois nakoleka na émission moko émission kozala parce que nazala mpe habitué mpena ya baémission milité voilà mais album esalaka Saint-Esprit asalaka mosala na ye na ndenge na ye et none koloba ntango album sikoyo ezobima les gens nous ont appelé bata ebandeli ke tolembaki yesu kaka te kaka na bolembu nyonso nzambe aza na besoin message wana ekota mais après quand une année bato babandi ko 5 ans nde toyokobimisa album mosusu alors ntango sikoyo album ekomi kobeta bato bazoyoka bato bakomi kodécouvrir banzembo alors les gens commencent à dire ah maman lobotikela biso na lusukuzanga donc nous devons écouter Dieu premièrement comme nzambe ayebisi biso na tobimisa te tovandi tozozela ayebisa biso et sikoyo je pense que c'est une prophétie de plus oyo nzambe aye nango à travers album oracle de l'éternel donc toza na esengo que album avait bima bato babana déjà koyemba banzembo nango parce que ezalaki parfois toza na concert toyembi et facilement so bandi ka koyemba bato bandi koyemba et nga mona bandi kocomprendre te et eza na mosala ya nzambe moko basala ya nzambe mibale babenga biso moko abengai biso na avant tobimisa skuza nzambe apesa ye nzembo moko ya album ya skuza na kati ya ndoto avant ke biso tobimisa album ayemba ngo ntango toyei kobimisa album akamoka kuti nzembo wana kati et cette fois-ci le pasteur Marcelo Tunas on azosalue en passant donc ayemba nzembo moko ya oracle de l'éternel na ndoto na ye nzembo wana amoni ndenge bato bazokangolama ayeba te eza nzembo nini abengi biso alobi nayembi nzembo na bino moko me nzembo wana nayebiki eya na kati ya album na bino oracle de l'éternel donc eza makambo même biso moko esurprenaka biso que nanu bosali promotion moko vraiment ya makasi te peut-être tobobanda kolobaloba parce que eza na banzembo oyo toyembaka force ya koyoka mais eza mpe na banzembo oyo eyembaka na kati ya mitema ya bato c'est-à-dire ntango mosusu ayoka na ye yango te mais Tiffany peut-être obeteli lisolo te nga nayoki album oyo nayoki nzembo oyo songolo e moto wana azwi nzembo ayoki et je te dirais Tiffany na ebandeli ya album soki album ezobima ezalaka mosala moko ya pasi makasi bato ebele bayebaka te donc 6 mois ya liboso ya album ezalaka mosala moko ya pasi makasi mais ntango banda koyoka bato bazoyemba bazokointerprete yango nous ça nous fait du bien et eza œuvre ya motu te eza œuvre ya motu te eza œuvre ya Saint-Esprit et on dit que c'est pas tout le monde azwaka album le même jour azwi yango mais en tout cas nous sommes dans la joie ya komona que un grand nombre ya bato déjà
basepeli mpe bazopambwama na nzela ya oracle ndenge ezalaki na skuza. Merci beaucoup. Je pense qu'un grand nombre ya bato na bandako mosepeli komona mama lor lemba mbongo na yebi te na kobenga ndenge nazobalusa okanga mo me eza kaka ye wana la servante de Dieu motu asepelisaka mitema ya bana nzambe ya solo tozoloba mikolo ba vrai chrétien. Donc ils ont des chrétiens, il y a côté à tête, mais les vrais chrétiens, moni maman leur mbongo, ils sont connectés en esprit, non, ça c'est la servante de Dieu, c'est pas la banda qu'on a bango pour comme la qui dit c'est Tiffany, maman leur na les Nazaréens, les autres ont la maman leur na Katia les Nazaréens, mais la ligne pour savourer dans nous, l'invité sur les excuses, hein, réalisateur je ne sais pas, est-ce que ça excuse au bolingrama kasi avant de mettre sur le oracle oyo et ningisi sous ce poteau et continue à Katia mitema bato na France, ba bengi biso balobi en tout cas franchement, c'est Tiffany avant oracle matel sous ma kasi koleka qui est déjà pour le classement maman leur bon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour. Je pense que c'est quand il a fait plaisir énorme à les chrétiens, surtout aux amis en France. En tout cas, au CP, na nzembo wana c'est biso, au CP na ontika te kola pa pour la bino, makasi ko leka boduna ki ba question belé sur oracle, tout ça na maman Laure, yenda ko bete la biso solo ya oracle. Maman Laure, oracle. Oui, bisa biso ni na kati oracle. Oracle de l'Éternel. Oui, oui. Eza eloko mosusu te soki liloba nzambe te na bavi na biso. Ainsi dit Yahweh, la prophétie de Dieu dans nos vies, la décision de Dieu, na bomo ya batu baluka qui est et ayeko ya bango. Or oracle, donc les a réponse ya bonzambe, batu batelemela yango te. C'est ça signification ya oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel, les hommes nakati parce que la loi qui ont déjà qui oracle koboto la biso de l'escousa, est-ce que oracle yé na ba moment ya inspiration ba prière to yé ba moment kaka malo atali façon ndenge makambo nzambe zo kendelele comment bana nzambe bazo tenga malite faut kana bimisa oracle to yaki pena kola lobi mama la to ma servante là bimisa oracle. Tiffany, déjà tant que tu vendaki toujours bimisa album te bato bele bazaki déjà kotuna maman Laure je pense que là nous aussi oracle non na opesa yo Sidi, je pense que aux temps ya oyoka c'est vraiment l'oracle de l'Éternel dans la vie ya peuple naï. En tout cas ils ont oracle ya nzambe parce que oracle yeko boto la biso skuza te non skuza ezawana ekotikala nde na ekosila te Tiffany elenge excuse ekosila te eza lokola bakozwa nyonso banda na ntina te eza na ntina parce que sikoyo toza eza na bato sikoyo bazobenga biso baza na besoin ya collection donc ya baalbum nyonso kobanda na ntina te eza na ntina ntina oracle tokomi. Je crois que okozwa temps ya koyoka okozwa temps ya kosavourer nayebi ke yo olobaka obenganga obenganga yango nazoyebisa bandeko oracle euti kobima eza bebe mpenza. Merci na bao basi bayambi album oyo boconsommer yango bosomba yango parce que c'est le travail que nous faisons mosala ya promotion na temps oyo toza na phase ya promotion baclip mosusu déjà ezoya sur le marché des disques bomona baimage botala et puis boyoka banzembo wana ndenge bandeko ebele déjà bazozwa miracle na bango na nzela ya album oyo oracle de l'Éternel. Alors bien aimé, eza inspiration de la part de Dieu banzembo nyonso yembami na kati Tiffany eza inspiration na part ya nzambe ndeko mo patumenga question wana ali maman Laure oyembi ngambo ya loto moyonga na mema makambo ekosimbanga na zondima yonde obengaka bandimi nayebi suka nakomona nkembo basengi ngai nateka molimo mpo na mbongo nateka lotomo nandimi nzala mpo na yo Yesu na ngai naza nakondima nakozwa lipa litomba nini nazo nyonso mokili nabungisa molema na ngayo Yesu nandimi kosala naza kondima nakolata motoli nalingi nakota lola nalingi nalata motole nalingi namona yo Yesu oyo nasaleli ntango nyonso na mokili okufa te aleka te Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali tozwaka kote wana parce que na kote oyo esepelisanga makasi bien aimé dans le Seigneur bobanda komona oracle boconsommer oracle na bémission la humble servante Nicolo moi ebele eza kaka cadeau la humble servante na les Nazariens basali mama Laure donc boconsommer oracle vraiment na bémission ya la humble servante Nicolo mingi parce que tozwa même kaka partout wana mama Laure ayembi parce que eza partout oyo la princesse soki na na TV esalanga bien makasi. Merci beaucoup.
maman, alors. Oracle, combien de cantiques, combien de chansons la cantique? 10 titres au C'est total. beaucoup, hein, c'est beaucoup, maman. Alors. Ils sont belés. Tous un titre lokola Lokito. Tous un titre lokola Il est vivant dans Otikoyemba. Donc, on a épreuve à Kobo, Monsalo Yonazoleka. Batuninga, Wapinzame, Asala, Bango Pebamona. Bon, il est vivant, c'est une chanson que j'aime. Son azio Gamona Lelaka. Ils ont dit Molokola Mopanga, Batubalingi, Mingi. En tout cas, les gens attendent, Bazo la Penza, ba concert, ainsi de suite. Pour la Koyoka, Baloyembo. Ils ont dit Molokola tête haute. Nakotambola moto likolo pona yebinzambo ya Biblia akuwanga na ngai te akotika ngai pete nakotambola moto likolo soni yalobi na ngai eleki ngana komi pe moto nesengo eza pona kotindika mutu moko azaki na kati ya mawa amona ke nzamba tikaka te voilà sois courage la princesse soki eza na combat moko eza na eloko moko ezotungisa yo yoka nzembo en tout cas na dédié yango tête haute et mutuazo tato là même ceux qui a monité parce que dans le domaine il y a foi nous devons croire avant de voir dans le domaine il y a foi bien aimé les ana monnaie mususu to sombara na kati ya magasin nzambe na ba rayon magasin nzambe to sombara na mbongo ya bomutu te mais to sombara avec monnaie à foi parce que ngana lobaka kondima c'est la force de maintenant qui produit les résultats de maintenant même si mokilo taliso que ça ne marche pas loba et komitango ngai pe na mona tatola lobango et Tiffany parce que ce qui nous a lobi noté il y a un mon côté la sermon pas ko loba non mais sika yanza mais c'est ça l'oracle de l'Éternel toza nzembo lokola oracle yango moko na yimbaki naza na posa ya mae na bondi mingi na maloba ya bato ya mokili papa ata moko te ebongoli losambo ya motema na ngai Moïse apetaki libanga mai ebimaki libota ezwaki kimia liloba na yo nde nguya ya kofungola nzela ata na ebale oracle kouta lola mai ya miso ya moto ekoko mapio liloba se moko ya yo mampinga ya satana ekopanzana ntango epanzanaka ozoko se rendre compte que mais le Seigneur fait un travail de fond. Mais c'est comme si on dit mon oracle, ils ont un oracle, ils ont kaka sukali, ils ont kaka na moi nguya moko na kati wana maman. Tout à fait Tiffany parce que on sent vraiment la parole de Dieu est nguya. Le bananza mais nguya album comme on oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel les a ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, ils ont toujours nanguya pour ko kangola mitema, pour ko sikola mitema ya batu. Na kati yanze molokola Ebenezer to yembi to zoloba oya motu yae ngana yeba kiyote oyeba kingai pe yo pona kingai oyemba nzembo osikoli ngai opesi ngai elonga ofungoli ngai miso ngana mona peke mbona yo o baba na tango na pasi so na tango ya bisengo okoyemba nzembo okoloba Ebenezer et nzembo lokola baya bazoloba tala moloti ya bandoto toboma ye ndoto nekokoma nini kaka mpona tunike ya balangi ebele euti na ngai te papa nde atongelanga ata bakundi to babwaki na citerne na banga te elaki ezobomba ngai ainsi dit le Seigneur eleki nga makasi ata na suka mboka nga nakokoma nde lider aya na nzela moko bakokima na nzela sambo wana baluki bomoi na ngai bakomona ngai te. Oracle de l'Éternel. Oui. En tout cas, oracle les gens à Nzembo et on a vu à Moutoumoko et ça Nzembo Moussous Tozo Yemba olaka kinga miso na ngai emoni nga moko na moni batemwe pe bazali olobi lisusu tosuki ya wate toza kokoba
Yesu tokende elongo mvula mingi Yesu totamboli na yo mokolo moko te ngai nakufi sonyo ye olalaka te Yesu onimbaka te oniza reconnaissance likambo na ngai okotaka ngo bayeba mikaki kosimba bomoi na ngai bakutana na yo pe bakweya na se Yesu yango nalobi Yesu ozali nzambe ozali nzambe oyaka musaka yango nalobi Yesu ozali nzambe ozali nzambe oyalongisaka ngai oyo o Yesu ngai nayembeli yo tala tina eza moto oyo nzambe alongisi akomisi koko manifester reconnaissance na ye epai ya nzambe. Maman na mbongo rapidement parce que nous chitons déjà bato bazo tuna oraka parce que bazo ke na édition sous les autres alaté bako zo wapi bato baza libanda parce que na kin awa ozobeta trop bazo ozobeta trop album ezobeta vraiment makasi bato baza libanda des soucis na bango. En tout cas bandeko pe baza libanda bazo parce que déjà soko na Château Rouge wana na maison Zola production kuna desika o bandeko nyonso. En tout cas, la plupart à bateau bazo benga biso bazo déjà que nasi na zu album on a pour un support matériel ou support physique. Mais pour na bateau pe bazana bazo somba parce que au Canada bazo benga biso bazo somba sur internet na iTunes. En tout cas, so ko betika oracle de l'Éternel na iTunes pour rejoindre disque mobimba pour somba sans problème. Donc disque ezote kama na internet na iTunes ezote kama pe na support matériel boyé. En tout cas, d'ici quelques mois awa, déjà DVD Zoya na soko beti kaka Lombongo TV to sali système moko boyé na internet na bande kwa KDA musique soko beti kaka Lombongo TV au mona ba image. Donc très prochainement, en tout cas on sikati awa déjà lobby to ça la 9e clip na fin de la semaine aussi ça 10e clip pour to lancer en mode déjà bandeko bandeko somba. Mais awa déjà aux déplacé un peu trop maman Laura que les autres si pas déplacement eza ebelé mais ils ont permettre biso pour to atteindre pe bandeko parce que nous on a phase promotionnelle 6 mois au nyonso ezaka pona komeka ko mema album bato ba yebi yango na noté ba parce que na lobaki awa tantôt que tout le monde a son album nzela mon côté na temps où ils ont la bato ba yebi ko tuna noté que maman leur admis album. C'est comme ça que le travail se fait. Alors, vous êtes avec le Seigneur, on n'est pas pressé. Donc, pendant une année, il y a promotion, chaque année, jusqu'à ce que d'autres musalango ezoko atteindre ni tema ya bato. Donc, bao bazui maintenant occasion ko landa biso ba yeba kite que album Monsieur Bimaki déjà bakoki ko somba yango déjà na poto sokoke na Château Rouge na Zola production et puis je crois que ba édition presque nous on a mboka et c'est Panzani et puis na internet ba copie. Merci beaucoup la maman pour sortir exactement pour la bande quoi Kinshasa 099 39 10 543 des numéros na biso on va copie ko benga peut-être bazana besoin zongo na maboko na biso moko na Kinshasa oui na banda na poto ko za numéro ya maman alors pour mona on kaisa affiché pour les afficher on les numéro ya maman alors yemoko na papa Lemba donc papa Christian Soko bengi bozo bango moko mais moment déjà ya koisa maman alors pour na bandi ko banda bazo zanga yo makasi bazo zanga yo penza bazo benga biso certifié maman alors batumi senga vraiment trop. Aujourd'hui je suis avec maman alors oebisi bango loin des yeux mais près du cœur tous en abino ensemble d'ailleurs et l'autre la tous ensemble tous très reconnaissant Tiffany bande kwa poto batiki bisoté. Amen. Voilà en tout cas batiki bisoté parce que na koloba que na 10 clips to sali 50% ba uniforme et outil poto bande kwa Suisse toujours nazo pambola papa Gina Mateta et le mona maman Ernestina mobile nae. En tout cas merci bandeko il y a France P batindi ba uniforme ba musicien papa Moïse na maman Angèle baza ebelé ba maman Immaculée ba maman Sophie. En tout cas baza ebelé vraiment bandeko poto batiki biso ata mokete ndenge kaka Tiffany lobi loin des yeux près du cœur à travers nos œuvres bon na biso pour consommer yango tout ça au moment opportun tokomonana. Amen, merci. Le Basuka, les amis, pour l'émission au mois de la femme, Pécalamité, mettre aussi dans l'émission spéciale, mois de la femme, pour maman, alors, on va expliquer dans le baptême, Tepo, c'est un lobby.
bandeko baoyiba nga mpona yitodebatre na mama Laure mpona kopambola bamama nyonso tout baartiste nyonso ya basi bokopambola mpo mama akoloba mpenza mingi mokolo wana me mpona lelo pesa bango déjà go mama Laure. En tout cas merci na ndenge bolandi biso tolingi bino mingi yango moni tozobunda de façon que nyonso ezala malamu o lokumu ya Yesu na biso ekende toujours liboso ndenge tolobaka toza équipe moko équipe ya Yesu ekabwanaka te na kote yo ozali sala mosala ya Nzambe Nzambe akopambola yo divulguer nini message ya oracle panza yango vulgariser na ngaki na loba vulgariser message ya oracle panza sango ya oracle parce que soki mutu moko abongoli motema feti na lola yo pe opambwami. Merci Tiffany, merci na balandi nyonso émission esila te so mama Laure ayembi nzembo oyo abialingaka ngo mingi motema na ngai yoka Tiffany nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka yopesaka ngai eyano ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka se yo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata na moni nziliza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Tiffany banzemo basudi ya folk na R&B. C'est une grâce qui va créer ce gâteau. En tout cas, merci humblement, c'est bien. Beaucoup de monde a même la clip, il y a la sœur Tiffany pour bientôt l'album de la princesse. Vous autres, tout le monde, et vous bima déjà, beaucoup de monde a maman leur fait à parrainer en gros, beaucoup de monde a comment parrainer en gros. Que Dieu soit loué, merci beaucoup. Là, j'en profite pour vous dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand je priais, nous avons été dans mon thème Manangai. Lorsque je priais toute l'année, aujourd'hui, je me tiens pour Kolimbisa Moutounion surtout. Donc, na pardonné Moutounion surtout. Na mona ki bandeko ibandeko ya Italie, bo mitungisa maki bo benge ebele na ngana lobangote pour na église amour et vérité, pour na papa na maman, bo benga ki bo tourne ebele. J'aimerais vous dire que bo landangote c'est faux et archi faux. Le Dieu d'Israël connaît la vérité et que papa na maman batindelanga na mbongo te depuis nazala na bango lokola mwana na sama kolona bango non batindelanga mbongo te. Eza couple o basungaka mingi na ba conseil, couple basungaka mingi na maloba ya Nzambe. Eza juste que baza bandeko ya papa bisika na uta yango ozomona ke papa koki ko sepela te comment est-ce que ndeko nazo soutenir la princesse yango mona ke na makambo wana ba tiepe bango na kuzoba baza bato ba se respectera makasa tant ko la seno na mona bango te ma eza couple pambola kanga mingi na ba prière et pambola kanga mingi na ba conseil tika te ko la pambola amour et vérité église amour et vérité papa Edmond et maman Annie en tout cas Nzambe na bino apambola pe les Nazaréens maman Anna Sabaoth Mbote, oui, maman Anne, pasteur Kalambay, mais puis maman Remapé, maman Remapé. En tout cas, il y a mignon sur na mboka poto, na pesi maman Mbote ba René, tout ça na pesi maman Mbote, ndeko Gabin, na pesi Mbote. En tout cas, bandeko nyonso bazola na biso siko ba petite sœur na ngapi bazana poto na pesi maman Mbote. Bana la mano nyonso Didi o bazana poto na pesi bino mbote pour la pambola bino Sandra Mbouyi vraiment mbote Jocelyne qui est là il y a qui est là Lara tout ça en tout cas artiste posé belé na moni andeko papi kongenda pe na pesi boza ebele la pesi Lola la petite Lola ngala maman Lola Leonardo donc boza ebele même boza ebele donc bazui zéro voilà bazui zéro pe maman na pesi bino nyonso mbote bato nyonso bosala ke lokumu ya musique et mata po bino boza kuna bo matisa kuna mais maman alors pe bazala kitasa bazo matisa po que voilà boza ebele papa la biso maman Sipé oui basé belé baptiste papa voilà papa mette boza tellement ebele na ba serviteur nyonso surtout na lingi bino mingi nazolo bakele Nazaréens ezofanda komande na France parce que
nazomona lolenge ba congolais français bazo benga ngai en tout cas zo sala ngai sengo nzambe na bino opesanga makasi le Dieu d'Israël a fortifié la princesse. On est toujours là. La gloire de la deuxième maison sera plus forte que celle de la première. Beaucoup la comment est-ce que cette fois-ci les Nazaréens ko la zombe maona mapapuna ya pongo tika ite kolo apambola bino le 8 mars avec Maman Lombo. Ah ciao.